Bon, vous surprendre biso to. Kalamba ya tala na numéro na ya téléphone na benga ki. Na kombo Yesu ya Lola nazali bosa TV. Na benga Mike Kalamba ayambite. Na textele ye na sali texto. A répondre ngate. Mike Kalamba nazolo bana ye soka za azoka. Na benga ye ayambite na salele texto a répondre te. Nde yango na ko benga Benjamin Mulamba. Wana siko batu ba komi ko critiquer. To yembi Congo yini. Ndenge nini ekomi na podium wana bamoni ne fiske ata mutu moko te ya tendance opposée moni ya moi province moko opposée tribu opposée bamoni te bamoni kaka bango na bango déjà bandaki polémique na bengi absence na ngai eza bandeko na ngai nakendaki te mpo nazo telemela régime ya Fachi papa président na ngai Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi nous t'aimons beaucoup. Et vous votez qui? Ko voter to ko voter était asa président na biso lelo. Lelo ndenga za boye to voter était, il est le président du Congo. Il est pour tous les Congolais. Yoka message na ye hein. Abi je ne suis pas président pour les Baluba. Je tango ba moni tendance wana kaka moko balobi mais vous parlez de Congo uni comment? Regardez ceux qui sont sur le plateau. Ils sont tous sur les Baluba. C'est un problème té. Franc congolais Yonde ozali elembo ya bonsomi franc congolais ya ikele kidimbu ya kintwadi bayemba babenga biso te wewe uji jimamu yango bino bozongiseli bango ata programme ya pamba tindela vie na yo tindela baba frère na bino otindeli biso ta programme vie bon tozala boye ta programme eza boye nazala ta na programme ya pamba na mutu ya ata programme nazala ngote okende ko mikotsa ndenge nini yo mutu babengi yo te ya esala kapasi pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silie agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na baye banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence. Flamboyante. Une plateforme de distribution des musiques en ligne. Les producteurs et artistes pourront désormais suivre leur vente à partir de leur profil sur Flamboyante. Question de vos droits d'auteur? Voici enfin la solution. Avec Flamboyante, les artistes possèdent en réalité leurs œuvres, puisqu'ils en ont le plein contrôle. Le partage des ressources se fait de manière transparente. Pour les consommateurs de musique, partout que vous soyez, vous avez maintenant la possibilité de vous procurer des œuvres de vos artistes préférés. Achetez puis ensuite téléchargez votre musique à partir de votre téléphone portable. Avec Flamboyante, les bons comptes font de bons amis. Officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuit de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70
44 440 BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par La Maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La Maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili. Merci na ndenge boza ebele liboso ba télévision na bino ba portable na bino ba tablette na bino pona kolanda biso partout esika boza bo bengi biso mingi na États-Unis na France na Belgique lokwa to zarabe esclave musala ya ngwana to eko sala musala pona on CPC bela ba congolais bazara libanda balanda biso to soki ba appel na bino mo mingi lelo to eko kutana muto bino bo bengaki frère José Ndita Panzu. Mbote no frère José Ndita. Bonjour Nadège Bwakungu, maman Nadassa, Zamba Pambolo Ming. Merci beaucoup papa José. Loko memi biso eza ba appel ya ba patriote na biso bazara libanda mboka ba benga biso mo mingi. Biso moko pe en tant que presse to remarquer loko moko na monaka surtout ngana ete so batu musube ba monaka. Na chaque événement il ka na mboka na biso nzamba inspiraka yo ba nzembo. Inspiraka ko ba nzembo so alobi bongo to tala na seni avec papa na biso malumalu ape manakimia molimo na oyembela alternance na tango malumalu na guerre ya est oyemba bokofuta toyo kesu na parek oyemba arme à feu contre $100 et comme isanga na mona bokita tina Goma bokenda ma place ça c'est betama ne place bokendaka ya suka na 2019 Ouchuko yemba ki boyembi nzembo mo pona kimia Jova Shalom boyembi nzembo mo Jova Shalom awa susu eloko bato babengeli biso pendo esali ke to kata makamto sala to oluka yo pona nzembo boucho yemba o busangani sai biso plaisir to mo ba mission chrétien busangani tomoni ba tetela na kati tomoni ba luba na kati tomoni ba Congo tomoni ba tabandundu tomoni ba Swahili tomoni ba province ebele esangani engila sapenda ke boza penda ini ninge boyemba nzembo wana mais loko ya munene otoye nzembo tomona ki oyembi pour voyage zendi tamtako bosa na ngote ozana caché na pour chaque misère na caché na mais concert munene betama lobby na Kinshasa tolanda ki pe be mission bandeko baleki leki na ba télévision bato boyemba ki na bango pour la repesa programme ko beta c'était par rapport à concert pour d'ailleurs pour faire na triomphal yo oyembi frère José Ndita mais na concert to moni te bato ba obenga biso to kati mamto sala pour to ya koyeba eloko nini sali ke yo za na concert wana te ozaki na nzonzi moto aki na production mo daki spécial au mo participer na concert wana ezaki te to eloko nini eleki. Bon, soit na koloba na lembi na bapel na ba jugement ya bato na yoki pas si trop donc ce qui peut nous permettre ngala lingala nga sur internet ote mais so na permettre boya eza po na lingi na misukola pe na me laver na makambo susu parce que moni album na ngezo yawa kala mingi te na lingi te babilo moko ebebisa makambo na nga na osala album na nge ya ezo ba makambo na boyi alors bato baya ko kanisela nga mabe pamba non donc concert à lobby sincèrement na Nadège Bwakungu nga na yeba ki te que concert ezala lobi dimanche na yeko za informer na yango samedi na après-midi na batala ki émission na excusez batala ki émission vendredi na canal non Kin 24 oui batala ba boduga batala ki lisusu pa ya nani kombo nani Delix nani na et surtout émission à Delix wala nde bat babengela ngai babenga babina ngai José tomoni batu bazawana et concert à Congo Uni mais bino tomoni bino na nini te na télévision te na quoi ça na émission habitant bazo ça la publicité ya concert sûrement et bazawana bakolobela yango mais tomoni tendance kaka moko
na tendance moko kaka tomoni bango moko na baluba kaka bino bozate, mais vous parlez de Congo uni comment? Alors que nakati ya émission tomoni tendance tomoni kaka tribu moko muteza wana bango nyonso tomoni bazaka kaka bato à côté moko. En tout cas ça l'inga passe. Tant que babenga nda na formé numéro na bengi Benjamin Mulamba. Na bi Benjamin yoza petit nanga to sola bien. Tala boy ba petit nanga masali et salinga bien mingité. Tala ndenge ba leki na TV wana siko bato ba komi ko critiquer. To yembi Congo yini. Ndenge nini ekomi na podium wana ba moni ne fils kata mutu moko te ya tendance opposée. Ya moni ya moi province moko opposée. Tribu opposé, ba monité, ba monikaka bango na bango. Déjà bandaki polémique na bengi Benjamin bien tout cas ngapé. Na regretter mingi na likamwango, je vais appeler Yannick et Mike na tout na bango poni ba selema na vitesse boye. Ole ba benga na no bato. Kabaki no ata tokenda kité. Ata ya Patrice, pourquoi za président ma mission chrétien encore Rosa la paix, ngero boma moi tendance. Vraiment en tout cas eloko wana sincèrement ngaité. Nazolo bango nazali boso na yo, les gens m'ont appelé pour nako yebisanga yango. Bon, tant on a mona ki baleki ndengwana na lexaki na ngango na bi bon, ce qui est fait, ce n'est pas grave tozela concert ya. J'attendais à ce que nazwata coup de fil ya connaître téléphone. Baza ko tanga ba kombo na biso. Oh frère José Nzita ko ya boy na téléphone, mais muto akobenga ngai boy. Ça veut que vieux lobby concert eza quand même to considérer ba tout. To considérer pe to ya ba quand même ba to sali mingi na mboko yo. Ozomona to sala mingi na mboko yo to yemba pe. Alors soki bato bazo ya kuna neti yo ele oneti no mema makelele lekiti bato ba moni biso te nde bato ba moni lokwa neti to siliki nzo to siliki te ezande absence na biso nde créer makambo yo moni ye bato ba komo benga bato ba moni luka biso bato komo tuna eza absence na biso kuna. Absence na ngai eza bande ko na ngai na kenda ki tete pona zo telemela régime ya Fachi papa président Nangaï Antoine Félix Chilombo Tshisekedi, nous t'aimons beaucoup. Et vous votez qui? Ko voter était à président Nabiso Lelo. Lelo ndengaza boye to voter était, il est le président du Congo. Il est pour tous les Congolais. Yo comme message na ye hein. Abi je ne suis pas président pour les Balouba. Je suis président pour tous les Congolais de la RDC. Vous comprenez? Ce vision na ye eza efungwama. Ça veut dire maboko na yeza ya kufungwa pour la nation, pour la tribu nyonso ya Congo. Prévenez que ba tribu nyonso ya mboka na biso ba yakopesa ba symbole. Ba luba ba yaki, bangala ba yaki, ba Congo ba yaki, azala ba symbole ya ba tribu na biso nyonso. Pour dire que azo gérer Congo mubimba. Il n'est pas seulement pour les baluba. Yango tellement je ne suis pas pour les baluba. Oh ba petit na ngande vision za mukie. Fala ki ba mona. Ils ont vu. Tant que moni tendance vous parlez de Congo uni comment? Regardez ceux qui sont sur le plateau. Ils sont tous sur les balouba. Déjà bandaki wana. Tant que bando sala ngande ngwana et salinga pasi. Nabi mais c'est grand na bengi Benjamin Mulamba. Yo kama kamba suba to est-ce que makamba boye? Et ça contre même vision président de la République. Po sangwe panzani ke boweli nde mbongo frère Mike Kalambai mbongo ebimaki ezaki mbongo ebimi babimisi mbongo po toyebi ke studio bakota yango felete clip bosalo felete ko sangise bela ba artiste ndinga occupation bozala ngo koza ko beta na église ko beti be ba sangisi bino bakange batana bino moi paquet bimaki wana enveloppe à chocolat bimai bozimbongo sangwe zo panzana ke frère Mike Kalambai abangi ata frère Patrice était le roi président, il y a un artiste mission chrétien, abangi ata était le roi yemte no shida. Azuna ya kate ne. Est-ce que bino bo sepel nete ngende ni Mike akolia bino mbongo yango na bino boya ki concert te do boti ko la te mu chapeau ke abengi sa bino te. Mbongo nde bozo ya muki yango boye ko participer à concert te. Na mwana nzambe na lo bali boso télévision tendance ya mbongo eza wana te. Ngai na weli mbongo na Mike te. Mike c'est mon frère. Na otala ye Mike Yannick ce sont mes frères. Eza ba erreur nde ba salaki o ilekaki ba critiquer na télévision. Ce sont des erreurs, des petites erreurs. Non. Studio eza toyokanaki. Mike a dépensé ki mbongo na na studio selon lui a pesa ki mbongo na studio pour tokota studio. Mais studio on to salaki toko présenter projet ango et pas ya chef de l'État. C'est le chef de l'État qui va nous appeler si possible pour rémunérer biso ce qui est cause la paix possible. To salango d'abord pour l'amour du Congo. Ndenga yebisa ki biso to salango te pour na mbongo nanu.
mais soki mbongo eye tokolia na biso mbongo ndenge alobaki do tozela mokolo tokoti yango pa chef de l'état et que chef de l'état ayambi yango et ka bengisi biso Mike alobaki akokende ye moko te tokende biso nyonso tosangani toke komona chef de l'état wana penza en tout cas bo na to bato ba polémique sur wana te yango tende ezo esali objet émission na biso lelo objet émission lelo absence na biso na concert ezalaki te pour mbongo Comment frère Patrice Azate frère Matoussa Mola Azate papa de Ningonda Azate donc bango pe ba contacter bango te nga nazo sambela moto awa te nga na osambela pona ngai nde bapeleleki bandeko boyebaka na Congo yo balinga biso makambo si tolona na mitema ya bato wana bato balingaka biso sikoyo mingi pe ya batombo lobaki ba musicien nyonso bakozala omoni ale oyo alingaka nga kosani oyati mama Nadège et bon soka ye a déçu a moni ngai te qu'est-ce qu'il va faire déjà à partir la concert wana bato ba composer ki ba numéro baso benga mais tozo mona yo awate bato atali azo mona yo awate ozate ozo mona donc tango obina nga bongo azo mona ngo yate na loba nini tant otala ke mission po anyo benga frère Mike to ebate oye bo surprendre biso to kalamba ya tala na numéro na ye ya téléphone na benga ki na kombo Yesu alola nazali boso TV na benga Mike kalamba ayambi te na textele ye na sali texto a répondre ngai te Mike kalamba nazoloba na ye soka za azoka na benga ye ayambi te na salele texto a répondre te nde yango na ko benga Benjamin Mulamba pona yebisa ye makambo bato balobi par rapport ya présence na bango na TV na benga ye na liboso nzambe na kokosele makambo te bato bati ko condamner ngai boti ko bwakela nga bale boti ko lobala nga na za contre vision chef de l'état te na koza la contre yete soki nzamba permettre kazala wana nzamba yebi pourquoi nous sommes là pour soutenir sa vision na ye aza pona peuple moko te pona tribu moko kaka te bato nde ba constater que ça kaka tribu moko nde vandaki wana omoni nde bato babengi biso pourquoi tokete frère José tant to loba Congo uni boyembeli Congo uni mais tomoni na nzembo wana nde boyembaki bozaka ba mission chrétien or so tote ba nzembo boyembeli ba moustiquaire bosangana na ba mission profane siko Congo uni yango ka ba chrétien baza nde ini ba mission profane bakoza ini te poni bosangana ka te boyemba bino so nde boyemba na ba publicité ya ba moustiquaire po boyembela ka Congo pe ba moustiquaire wane kabana na Congo boyemba bino tout au moins à côté ba danseuse bazobina frère José ndita yembi mutu ba yembi mais ce qu'on a Congo uni pour ni bo considérer bato wana te ba mission profane sincèrement le collège Congo uni fallait ki bango pe bazala mais eza tendance chrétienne ba frère Fali ba frère JB ba frère Wera eza tendance chrétienne baza ba frère na biso to linga bango mingi mais bango mo ba yebi ke baza ba musicien ya église te baza ba musicien ya population donc ba musicien populaire vous comprenez bango na kata église baza te ba yebi yango OK biso to na tendance nyonso to yembaka na église to yembaka pe na libanda mais eza nango problème te franc congolais yonde ozali elembo ya bonsomi franc congolais ya ikele kidimbu ya kintwadi bayemba babenga biso te wewe uji Jimbamu. Yango bino bozongiseli bango. Eza bongo te. Tozongoli bango te. Tango basalaki on a tendance wana babengaki biso pe ba chrétien te. Ezaki loko na bongo basalaki. Eza biloko to sanganaka, eza pe biloko basalaka muto na ndenge na bango. O ezaki tendance na bango basalaki. Mais o ezanga to sangana ezalaka ya batu nyonso. Basalaki pour la RDC, mais tendance musique populaire. Ndenge moko na biso tosali pour la RDC, mais tendance musique chrétienne. Ezala ngolo ko ya kubumba wana kuteza nango te. Problème wana eza kuteza faux débat. Baza ba frère na biso na ba moustiquaire imprégné to yembaka na ba malaria to yembaka ezande tendance salama kindengo wana. Donc ba condamner biso pona yango te. Toza yini na bango to sola na bango bien, baza ba frère na biso c'est pas de problème. Mais côté o to sali côté na biso ezande biso nde tozwa ki initiative ya kosala yango. Soki bango ba kosala pe initiative na bango, ba kosala yango pas de problème. Ndebo côté studio boye manze moi eza mutu bapesa ke vocal na eto inspiration na yo mo par rapport ndenge vivant na Congo te mutu ayaki na vocal na ye neti ngala yaki beto kala kisika mosi beto vanda kintwadi tango akokabwana esili ekomi moto na moto amema libanga na ye pona kotonga Congo moni vocal na ngai yango na kenda otia
oyebi bo me Congo ekavani nango poza yaki na concert te libanga na yo chete na concert bato ebele bayaki wana libanga na concert tomoni te osaleli vocal na ota ata babenga kote frère José fayeka ozala po mtainga benga na concert wana ninga azala te mama limbisanga ata frère Mike ambe téléphone te fayeka okende José ndita na nga pimiro o matapodi limbisanga quand même toza na droit koyeba ba tena na babutisa quand même il faut toyeba babongisi ndenge nini tokosala nini ata programme ya pamba tindela vie na yo tindela ba frère na bino otindeli biso ta programme vie bon tozala boy ta programme eza boy nazala ta na programme ya pamba na mutu ya ata programme nazala ngote okende ko mikotsa ndenge nini yo mutu babengi yo te ya esala ka passe ta musupe bagina bango na bezo ya te siko ba moni présence no ye obimi gena aye avio aye siko to kotia place nini vio ma ozomona donc bangi saka po babengi te ya okendeni wana siko bino bato bozalaki te pe bozo organiser concert na bino ba frère Patrice po toyoki déjà bon na place mo bozo répéter bino siko bobeta pa na stade Tata Raphaël bino no sot oui toyoki yango toyoki beko yo ancho bato bayaki pété lokwa tribu mo ba lube zalaki bino pe bosangani ah tena dej bino za mkoni dimanche non longola biso wana yoka longola biso tendance wana ya Patrice kutungai na ngaleka na TV ya Patrice aboyi donda leki bona leki na mutu makasi yepo aboya ki pona sidika na ikanda kanda poani bato ba benga ngai bato ba komo kotsa ngai bi misalbum na ngakala te so répétition bo ça ensemble enza point to sa répétition te ngana ya partie to sa répétition ya Patrice que je salue en passant c'est un homme sage ya Patrice a sage makasi akosa eloko ndingwana te ah non te répéter te ba kosibino to sa répétition te o eza Congo uni to sa ka ensemble ba frère Mike Kalambai to sa ka ensemble na ba Yannick kaka mais ba perda kinde pédale bango ba salinde eloko moko esalami mabe donc ngai nazolo ba boye juste so ba corriger parce que makambo ze belé to sala na Congo uni ya makambo belé alors soki déjà bandi obeba na bandeli ba risquer ba kazi ya ezoya kuna ekota virus et ça la malamu te so to lobeli yango boye za te poto yini bango c'est par amour que nous le disons pour bayoka ba bongisa nous avons besoin d'eux soki to linga kitembele nzembo to yemba kité ya ba pesa ngelo côté na kena ko yemba na carburant na ngai makamno su ngai moko si je n'avais pas l'amour ngana kendete c'est pour l'amour du Congo de to sali yango donc ba comprendre que ba vie na bango baza ba to tendance te to za pe ba to yini bango te mais biso to juste que comme le roi mabe ba to yebi biso to be koni ya mboka ba tala bo bino bozate so botikela yango bango moko bino bozate ndeyeni uzomona ebi mabe siko esali kitoko te omone même numéro 1 mokonza mboka atinda moi state na ndimite mama Denise akende mama yaki na concert mais to mona ki epé parce que biso ba biso bazala ki ba biso ba tali yango pe na télévision parce que les gars qui en direct na internet to moni mama ye azalaki na concert au soutenir ba artiste tant mama zo kende ba matina frère Mike Kalambai na mutuka ba ki mais frère Mike quand même abengi bino apesa bino suite neni ba sola na mama yo nde muto mona ki ndenge ba mataki ngana zalaki na ngai te nakutana na Mike natalité nakutana na Mike te kurenza ki na ngome natalité nakutana na Mike te pona ibisanga suite da bengi pe Mike te nazana courage wana nanu te po nazala kite benga frère yoka nanu yoka te tiko sala boye nazana besoin tozui batunde ba oloba for you yaka na téléphone na frère José to benga frère Mike ngaza ni maoni na mutu to yeba pozo bagazo yamba ote oh ya yamba mukolo wana nda yamba kita yamba lelo mekana te yo na répondre nanu te ya na répondre nanu na répondre boye eza ke ngana Mike to sola ki te alors bato ba monaki mère kotaki na kati ya camion à mer mama za mama biso Mike nazaki na RTNC ala paki liboso na ngai abaki vie na lingena me mangambo ya ba mission chrétien na mutu na ngai te eloko nyonso bakopesa pona ba mission chrétien ngai na kopesa bino yango na kosepla kutu nazala ngai moko te to kende na bino moko bomizule eloko na bino je ne pense pas que Mike à cause de mbongo ba pesi ba mission chrétien ali yango ye moko il est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Batoyo te nazolo babongo pona oche devant Nzambe parce que à laquelle kingango ka kosalango te. Donc je ne crois pas qu'il y a kosalango. Donc maman soka pesa ki na yebite mais je ne veux pas que to telema plus place wana parce que ba bato kabwani pona mbongo bandeko non
bande ko na ngai loin de nous la pensée ya kokabwana na mbongo te ezaki bongo te pensée eza bato bazo traiter biso de tribalisme bazo bato kabwana nde baso bakei bokukana te boyembi Congo ini mais tozomona tendance moko nde eza tendance mususu eza te yango nde likambo tobande na émission mbongo bazolo bape susu donc ti ba beta sete bokabwani po bayebi ke bino boyembelara nzambe boyembela bata mokito occasion mbongo epesami po ndozo kosa 10 titres okumisi noka nzambe obora mutu te donc oyemba nzembo otanga koma mutu po libanga epesa mbongo siko occasion ezali po na futa masomo ate kolo bongo te vraiment ngai na lingaki omoni eloko plus esala ngai passe eza nini tango bato baotuna ngai eloko mozoela na mutu bosoki bato batuninga mpona yaki te bo mama Denise pa kotuna José Nzita ye te mpona nini tango mosusu amona lokola nalingaka bango te moni siko pasi na ngai yango wana tango mosusu akokanisa lokola nalingaka bango te mama Denise ma mère wa mama na biso nyonso mama ngai alingaka yo nalingaka papa Antoine Félix Chilombo Tshisekedi je vous aime nzambe oyo permettre boza la place wana ayebi nini asali mutaleki nzambe na boyebi azate ngai en tant que chrétien je ne peux que adorer Dieu et bénir Dieu pour présence na bino place wana na kokumisa nzambe pour bito soutenir ba kambi na biso o bazo kamba mboka je ne peux pas prier à l'encontre ya makambo nzambe ya planifier. Je dis que le Seigneur vous bénisse maman Denise et papa Félix Antoine mais présence absence nanga lobby pardon soki bato baotuna c'est que papa pa kotuna yo okendaki ba misieni bayaki okotanga pe nazalaki te tant musu boko kansa mabe non bolimbisa je n'étais pas informé soki nazwaki invitation to babengaki ngai na nga na ya koloba na TV ba mission so bakozala eza invitation te mama mais ko benga mutu frère yaka eleki malamu parce que na makambo nyonso ezaka ba organisateur nango ba organisateur na yebiska bazwi mbongo instrument te na yebiska basali mbongo publicité te na yebi mbongo sika bazwi mbongo ba caméra te na yebi sika bazwi mbongo ba futi na triomphal te na yebi te c'est que y avait une organisation oyo et salamaki bon ngala ke ne kota mutu na kata organisation na yebi mutu na makolote ndenge nini yango na baki na sakoze la ba changai appel ba benga ngai pona ya na koyemba mais ba benga ki ngai te maman vraiment sincèrement ba benga ngai te donc absence nangeza parce que nazwa ki appel ya mutu moko te pona ya koyemba je pense c'est ça. Donc le frère Mike Alobaki yango aza besoin be mangamuna ya mission chrétien te soki boke na bureau bozu quelque chose bokabola donc concert ebetami alobi sûrement lelo azali azopema soki babengi na cabinet enveloppe à chocolat koya atobeta concert te na yebi ke loka voix na yo ezalaki wana œuvre d'esprit au salaki borozwa quelque voyez pourquoi pas tolia eza mbongo ya euti pa mokonzi mboka na ngai euti na mboka na ngai na kolia prompte mais ya malamu ezali que nalingi penza te ezala sujet ya mbongo to bana nzambe ce n'est pas l'argent qui peut nous séparer biso to kabonaka pe jamais mais ba erreur mike neti bo faut to corriger ngo parce que mboka na biso comme souffrir na tribalisme makasi alors biloko ndonga na fo bazala prudent et loko no so bazo sala soki yaza muluba surtout soki yaza muluba en tout cas tendance ko zala pembene za mutabandundu tendance kozala ezala mongala tendance kozala asala ngo ezala muswahili basala yango tokendaka biso moko te tokendaka biso nyonso ba sentir ke ba mikolo nyonso ezo se retrouver nde guerre na biso yango nde lit na biso yango na bandeko yango pe lit ya président de la république je crois bozo comprendre ngai na boyi bokoti sanga na kata tribalisme je n'ai jamais été tribaliste ba pasteur ba mingi balinganga baza baluba ngala kendaka mbujimai mbala mingi na kendaka na mbujima babenga nga trop et l'église mingi na yembaka so le pasteur baluba ngai na ko telemela baluba ba ndenge nini baluba ba ndeko na banda kala van kutu papa Félix Chilombo comme président na sala nini oyokana na sala propagande ya Tshisekedi ya papa oui na beta na Kimpese na numéro 11 nga na sala na kenda Kimpese na sala grand concert na Kimpese numéro 11 la kisa numéro ngai na yemba na Kimpese mais mutaroyeba te hein donc je crois bande ko ngai basunga ngai bobenga benga ngali susu mingi te na tele na lekinde bopona pekisa appel wana je ne suis pas contre le régime de papa Félix Tshisekedi je ne suis pas contre les baluba yango na yaki te problème nanga ezali je n'ai pas reçu un appel ya kokende koyemba yango na kenda ite okoloba nini na maram nyonso to eleki
par rapport à concert nde babengaki yo te so conseil moko opesa leki na yo frère Mike Kalambai okoloba nini po ye mutu abengaki bato donc ye nde mutu asimbaki organisation ya concert wana okoloba conseil nakopesa kaka na papa Mike prochaine fois so yanga asala yango soki réellement tozosala mpona Congo uni asala yango na baluba lisu te baluba bakozala mibale mais asala yango plus na bikolo mosusu parce que bato bazoboya nde yango lokola bazoboya nde yango akima plus yango ça veut dire bandeko bakozala wana bandeko na biso baluba mais plus tendance mosusu nde ezala pembe na ye mingi ça veut dire Congo bazala pembe ne mingi Swahili bazala pembe ne mingi batabandundu bazala pembe ne mingi senti bien que il travaille avec le tribu oyo eza contre eza ya yete ekosunga et opambola payer et opesa raison et opesa epé raison voilà tito ndo tambola ba province nyonso bakoyamba biso malamu mais soki déjà bato bakomi koboya yango Congo ineke ebeta na ba Congo po batali ke baboyi ba Congo bakoyamba biso te est-ce que Congo ineke ebeta na nini na Katanga batali ke baboyi ba Swahili bakoyamba biso te ozomona loko yango sikoyo do tolinga ezala bongo te tosala yango pona lokoso te pona mbongo pena te mais pona Congo ezala ini tribalisme ekufa tina be église maman soki pasteur ali boso za moluba ya mibale mutabandundu kama bo église panzani mutabandundu akei c'est pas bon même tina ka église comme beba bon siko bakamango to osala les spirituels comment to kufa na biloko pampamboy babongisa ekosala malamu mingi po mboka na biso e bima na tendance wana ouais poto kabana yo lokolo bi Congo ini artiste musicien c'est le son vocal mo ya baluba nakosala nini nasala kona ngai moko nzembo nini nayemba ya Chiluba parti moko nzembo nayemba yemba nini ya ngai mona zongo yemba ya batu te po baloba o ayembi nzembo anane te onga nayemba ne nzambi wa kwenda nenda majunda mununu wani wa musungidi nankwala muyenga kuchisana ndeji wa bana haleluya olola chanja chebe tatu wa bana nzambi wa malu manena mulangala wa alona. En tout cas, merci beaucoup frère José Ndita to komi na biso na suka to tikiyo bato tu batali yo oui ça va on nzamba pambola bango babondela pona biso po album a changera na ye ezoya kala mingi te a changera na ye ezoya na yebi ke se bandi e bandi ko sa ba polémique a changera na ye te vraiment a changera na ye ezoya mon frère Mike a changé na ye a sala titre album a changé na ye mais oza journaliste ka ya solo yo pena sala ka journaliste pour na ngai ezali a changera na ye za makambo te ouais za titre album na ngai a changera na ye c'est vraiment biblique ezali banda te bokoye ba nani yango a changeaka et comment on changeaka je crois eza album na biso toujours lancé kala mingi te priez pour nous que Dieu nous donne la force et que netina suka et balanza mbazo yango ba consommer yango bondela pona biso la prière est plus que ce que tu peux me donner si tu pries pour moi na koyambango makasi koleka ouais totalement na biso merci mana merci beaucoup frère José Ndita essaye de bien vitesse na yo soko yo ki en tout cas benga goye pe vitesse c'est bon hein ngala bondela nzamba pe en tout cas apeso ezaka déjà apambola ko bate belé oza ata na bureau no moko ya rédaction ça na vu le sala ngwa munene boye usapi na vidéo rédaction na dej usala ka banini na okuna bat ba ko mona ko pe na bureau na yo vantisa masolo. Merci beaucoup frère José Ndita. Merci Bozaki Belé en Talabiso partout dans le monde. Namoni depuis Canada, Adrien 5e. Na sur au CP pour appel na onde mutekiti singa awa na Irlande bijou diaka mongolo yambo shingolo na Paris namoni j'irai c'est kamanda babi moi poto nzamba se bikolo yo frère José Ndita. Babwa kaka oze mission. Ye nani o? Bwa kaka zabat botalo. OK, nzamba pambola wande koneso ba talangai. Ngape na nga ko bwaka mingi te po baze belé. Na ko bando bwaka bo ba ko silikila ngai. Mais bana Paris, nzamba pambola bino. Canada partout, Afrique du Sud, bozala beni et na pamboli de konanga Marli Yalala na Paris, na bosanité Christian Kassika na Belgique mon secrétaire, na pamboli bande konyoso Gauthier Massassou na Londres. Carmel Média, Nzamba Pambola yo, apambola batu nyonso bazana poto, que Dieu vous bénisse na bosanité na province na biso nyonso, surtout na ba Ituri ba côté ba souffrir wana, pasi ya ba guerre nini Nzambe ya sala bino et je sais que notre Congo est uni et restera uni au nom de Jésus. Amen. Allez bye.